Kinsuka na banza maye tozalaki na yango na journée ya lelo tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongesa na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tosengi na papa directeur du cabinet à l'intérim esika yo ozali na bandeko nyonso bazali kosala na cabinet ya tata Molimo Santu place nyonso bovandeli botelema biso bandeko na bino topesa bino mbote faki Ika tokubike no moko tavana mbuta zeito kiambote Mungu mbwase mwana tata mwanda velela Mungu mbwase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutofwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulube onso bilu vwandili lutelama beto pangizeno mudibundu toluvana kiambote faki Ika twakubike no moko twavana moni miampasi mbote Mungu mbwase mwana tata mwanda velela Mungu mbwase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kindwadi ye ngudi yeto ba mama bao bakalanga bimpovela beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana ngudie tokyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele ko kuvwanda bubu tulwe kiva kikada kyansuka tulombele ko bampangise to choral de dirigeant lukala bakubama indhangu tutelemesanga tata nzambi waizivwanda yebeto kuntsia ndhangu tsilulu za mfumo to Yesu Kristo yandivo kwenda yikwenda ngenda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba nentsatambula kadika yanze iko enza bauvo nzambi kamonikangako nzambi kenako peve ya nlongo kalendi kala muntu ko peve ya nlongo mupepe ngatu voyembe kansi mumbandu ya betu tubankwa ntsambu ekumakadi tata mwanda velela kulumukini vakati kwa beto kanda wandombe wavwezuka itata Simoni Kimbangu wakulumuka tuka le 12 septembre 1887 na telumbukia unu wena yeto kindwadi kayoyeleko yekakanoke ne penituko tulombele kwa sede tata mwanda velela watu tela mana betu bana tokuvana kembote faki
bika twakubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutufuanda sedito wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yeundwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki matei na biso tata pasteur mutate ya ki biso abandela ki na banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mokolo wana tobika Nzambe asali mokili asali biso bato apesa biso devoir toyeba ye tosalela ye tobengami bandimi tosambelaka ntina ezali oyo amipesi kosalela tata Nzambe
nzambe akobatelaka ye ntango nyonso ntina suka likambo. Mpo na nini biso tobebisaka lisumu oyo Adam Eve basalaka tozwaka etumbu. Sika wana nde alobaki bokobela mpe bokokufa. Mpona komona tata nzambe okufi ozongi na mabele nde komona tata nzambe. Osala ke ndenge oza bomoi bomwati likolo okomona ye te. Okozongela na nzela kino nzoto ekokufa nzambe ntango okufi amoni yo. Tozwaka exemple Jean-Baptiste. Toyebi ke Eliya amataka likolo. Eliya me akotaki te. Kino azongaki lisusu na nzoto ya Jean-Baptiste. Elakisi ke akufaki te po azongela mabele. Biso mpe tosalaka makasi. Etumbu wana esila te. Me esilaki tokoya koyeba yango apres. Ndenge oza bomoi salela nzambe. Bango nde bazokoprotege biso. Soki okufi ba-ange mibale bakoya. Ya Satana na ya nzambe. Soki osalelaki tata nzambe, ange ya tata nzambe akoyamba yo. Osalelaki Satana, oya Satana mpe akoya koyamba yo. Tozwaka exemple ya Moïse. Moïse abungaka kaka boye. Me ba-ange mibale baye. Ya Satana aleki liboso mutu nanga. Ya nzambe ntango ye te, ya yo te ya biso. Kasi asalaki boye na Egypte, non, atubelaki. Elakisi ke mabe oyo tosalaka nzambe alingaka yango te, asepelaka nango te. Tozali batu tokweyaka na mbeba tubela. Tango tubeli nzambe akolimbisa yo. Mingi balingaka kotubela te. Tango mosusu mpe kozala biso bato toyokaka masumu ya bato. Soki moto aye kotubela epa na yo sekre ya bino misato. Ye moto azotubela na yo moto ozoyoka na nzambe aza koyoka. Kasi sekre ya moto soki obimisi yango ozwi ngambo mpe epa ya tata nzambe. Bato mpe babangaka soki nake kotubela na pasteur mokonzi boye akopanzanga sang bavandi. Yo mpe ntango ozovanda ezali mpe pasi. Yo mpe soki olobi obimisi makambo ya motu ozwi problème na nzambe. Yango wana kolia toliaka sambela liboso. Po mokili eza mabesi ebeba. Olali na poko avant olala sambela. Tongo etani sambela. Ndako ya nzambe ekoti sambela. Ozala pepele na miso ya tata nzambe. Soki nyonso wana tozosalela yango te, mokolo yo okokufa.
molimo na yo ekotelangana. Nani akoyamba yo? Kasi soki ozosambela ndenge nzambe atindaka biso, molimo na yo ye akozwa yango. Yango tobengami bandimi, tobengami bana tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo, mpo tosalelaka nzambe na biso na solo. Mokolo wana lobiko ekomonana. Lisumu ya Adam et Eve, surtout ndenge toyebi ke Adam Eve bazalaki bato moyindo, pasi ya moto moyindo esilaka te. Mpo na nini? Dimanche oyo elekaki tolobaki bana misato ya Noe. Mwana ya liboso moto moyindo lokola abebisaka, tata Noe alobaki mabe. Leki na yo soki azwi te, bino mpe na yo yaya oza na ntango te ya kozwa. Sali etumu. Ye mwana liboso asengaki bolimisi te. Tumbo wana tosantaka yango ke makambo mingi eutaka mosika biso nanu tosaleli yango te. Ya mibale eye komonana ke ni Nimrod abimisi likanisa mabe ya Babele ya kala oyo epesaka kanda na tata nzambe. Tosengaka bolimisi te. Eye komonana ke fale tozwa chance. Abraham aboti mwana moko, Isaac. Ndenge Isaac abotamaki ye mpe abala. Abalaka mama Rebeka. Après 20 ans, mama Rebeka aye kozwa zemi. Na zemi oyo azwaki etungisaki ye moto moyindo na kati, ndele na kati, bitumba na kati na liboma mama Rebeka. Mpona kobota ya mama Rebeka, bitumba ndenge ezalaki na kati, yaya alingi abima, leki na ye asimbi na genou. Baza kowelela nani akobima liboso. Mama Rebeka pasi eleki, Nzambe alobi mabota mibale eza na kati. Nani akobima liboso? Suka yaya nde abimaki liboso, moto moyindo ye nde alandaki. Sikoyo tomona ke Nzambe alimisi biso eloko moko te. Ye yaya aza kolesa tata na ye banyama. Aliki akufa na ye alobi kende koluka nyama ya suka, apeso chance. Kola bokonzi akabaki yango esimbaki te. Kambo eke na Jacob. Jacob aye kobota bana, Joseph bateki ye. Mpona kolakisa ke biso nano Nzambe alimisi te. Nkolo Yesu ntango ayaki alobi mameme nyonso nakotisi bango, me moko ekoti te. Nakotinda mosungi akoya kokotisa nde biso wana koya tata Simon Kimbangu. Wana si tosali 4400 ans ya etumu yo moto moyindo. Siko tozali récupérer. Olobi nini? Totika mabe, tosala malamu. Soki to néglige, pasi ekosila te.
tomoni papa Kimbangu oyo atei na mokili mobimba kangami anyokomi 30 ans bakoko na biso 37 000 familles ekangamaka nyokomi batata basali tu zoto ya papa Kimbangu ekome na Yerusalem lingomba babimisi yango bapapa bango misato etamboli mokili mobimba biso balobi totonga kaka Yerusalem tozotonga Yerusalem na pasi bamoyen mpe ezali te makambo nyonso ya pasi me tokangami kaka tolonga ntina ezali tozonga susu bowumbu te mbotama ya papa Kisolokele tokumisaka yango mpe moya lelo toyei kokokisa 105 ans ya papa Kisolokele na 2019 dini esalamaki 105 ans papa Kisolokele mpona États-Unis esika basclave batelemaka na masuwa na États-Unis fete elekaki kuna donc 105 ans tofetaki 105 ans ya papa Mfuma Mbanza 105 ans elakisi ke 100 ans ya tata ya lingomba na biso tokutaki mpe tofete 105 ya papa de angenda kuntima oyo ezalaki na date oyo ezalaki 2023 mokili eningani siko baza kotalela biso tokosala nini tokoloba nini toyoka tomoni kaka ke le 6 avril ekozala chemin de RDC mobimba obongisi nini tokosala nini le 6 avril yango tozobanda na mbula oyo toyebiki bato mingi bakokota bakoya na nkamba oyo ekozala fete mpe ekozala ke toza chemin bato bakoprofite baya na nkamba ebele biso tozotonga Yerusalem meme na ndako ya yo moko jamba mopaya bisika ezali mingi te bisika ebele ezali kuna na likolo ndenge nkolo Yesu alobaka ke ete nga nakei ake kobongisela bino esika kuna nga nazali bino nde bakovanda esika wana ntina biso tobondelaka tosambelaka po mokolo kotika mokili okende kovanda esika nkolo Yesu azali ye moko mpe nkolo Yesu oyo kosambisa mokili tozala ya kobongama etumbu na biso tosalaki biso bato mwini 4400 ans nzambe ase alimisi biso batikili biso devoir ka mosusu ke ya kobatela totonga Yerusalemi kambo misato batikilaki biso bolingo mibeko mpe misala zala sire na bamessage oyo nzembo ezokopesa bavision mpe ya kitoko ezali ndoto mpe ya kitoko ezali bamessage oyo kolakisa ke nzambe aza na likambo kosala banda mokili esalama nanu tomona yango te dirigeant nguya ya nzambe ekomonana nguya wana ekotambola mokili mobimba ozala nani likambo ekosalama likambo ekomonana biso kaka tozala makasi
nzembo oyo nasengi ezali message nzambe apesaka biso na banzembo tonegligeaka makambo mingi me soki toza konéglige ntango likambo ekoya a retard tolanda matei tolanda banzembo lobiko na biso emonana nguya ya nzambe dirija Pasal
Merci, dirigeant. Sikoyo makambo yo ezali kotalela na biso. Biso batondimi kovanda na Yerusalemi. Tozala na bizaleli ya malamu. Tozala batu ya kimia. Biso soki tobebisi bampasi ekoleka susu makasi. Paul tolobi bien clair. Mwana ya Noé asikaki tata na ye tozwaki etumbu. Kozwa na biso ezalaka pasi. Eloko moko tosalaka ezali te. Ekei na bandeko baleke chance wana ekenda. Eye komonana Nzambe apesi biso chance. Nimerode. Sika tovandaki tobebisaki. Tumbo ekontinue. Tomonaki ete Abraham aboti mwana Isaac. Peut-être tokosepela. Isaac mpe alingaki mwana na ye ya liboso. Atindi ye kende koluka nyama. Ye musala azaki kosala yango wana. Ntango akendaki nano ye moko liboso, azwaki te toute la journée, ntango azongi nzala esali ye. Ayebisi ndeko na ye, pesanga biloko ya kolia alobi te. Avant napesa yo biloko ya kolia, nga nakoma yaya yo koma leki nanga. Ye alobi ekosala nga eloko te. Zwaki mokolo nga nakomi nanga leki. Bukonzi ekendaka te ekei. Makambo wana nyonso eske tosengelanga kolimisi. Na turu na biso papa liangenda ye, tolata saki tosoma senga olimisi lisumu ya Adam et Eve. Tolataka basaki ezali awa. Putulu nyonso tobombaka yango bato balata basaki. Biso pete tozali bana, tozali bakoko. Bamusu balataki te, bazali pe kakawa. Makambo nyonso wana mpona tozongela place na biso ya liboso. Otuni nzoto ya papa Kimbangu, tolakisi esika ezali. Nzoto ya mama Moïle ezali, tolakisi esika ezali. Ya papa Kulu tokolakisa esika ezali. Papa Mfuma Mbanza, toyebi nzoto na ye esika ezali. Papa Mfuma Longo, toyebi esika nzoto na ye ezali. Bango mpe balobaki bien, soki tokei bino bokomona biso te, mais biso tobanda komona bino. Na comportement na makambo nyonso tozosala na nkamba bazokolanda. Eske tokobika? Ntango nguya wana ekoya, nzembo yembami awa, na bizaleli tovandi nango na nkamba. Eske tokontinue kovanda awa? Yo moko kanisa sosola oyeba 4e génération yango oyo ya suka ya mitano ezali te. Tosuki boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambuli kwa tata Nzambi. Munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
Voilà, bande kobalandi ya radio télévision kimbangiste na kanisa to tikulanda maloba tope malako ya tata mokonzi ya bule papa